na matanga ya papa Jean-Charles Agwe Pawaza bon papa Kofi tomona ki binote mais na matanga ya papa Waze quoi tomoni quand même Kofi a benga ki président na bino pour souhaiter mes condoléances et c'était bino ça bino quand même quelque chose de konanga fali aza leader mboka leader munene ya mboka na biso koyemba lo wa ye je ne pense pas boya lo bagada na lolemo do asala mamne na lolemo mamnye so na lolemo ya e ma ba iyo ngasko na di malo imba biloko wana donc entre yo na Félix Waze kwa na luka mususu ngam luka musala musali ndem ta luka ka patron to ka ba bio sombela ka voiture pour ta culture PV. Bonjour monde entier, bonjour tout le monde. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver encore si nombreux connectés chez www.cleboa.com. Je dis bonjour à de la nation Moki Momba. Je dis bonjour à Mamporio. Je dis bonjour à Bob Kuba. Je dis bonjour à Jean Sodo Vicente, Papi Guéné, Freddy Akimbe, Herman Emporio, Pichu Manga. De gros bisous à vous. Léon Nazabo, na Lemba Naza et pas musicien à Oazé Korba Begina Kombo Junior Wendo, Toro Kende Kosolanae, Toroyeba, Kosolanae. Lelo koeba oni na bombe biso moko na lelo on y va. Oui, on est là avec monsieur Junior Wendo Azali Bongo musicien et Félix Waze quoi monstre d'amour et on dit bonsoir. Bonsoir Junior. Bonsoir mon serviteur quoi. Bonsoir. Boni. Ça va, tout va bien. Mes condoléances. Merci donc merci. Coco na binote. Tout fait du coco. Donc et je ça la passe. Monstre d'amour, fibre optique, monsieur Google, papa Mayele, a koufeli oyaye papa, ça fait mal. Biso sur bana que tu rappelles vite, koufeli koko na biso. Vraiment, au kolele na nzembo si ça te dérange pas. Babola mu nyoso na salaye na pese na balance kasi ekoki ata engramete ozali nzambe ya Abraham Isaac pe ya Jacob. Voilà. Ok, merci beaucoup. Mais Namatanga ya papa. Merci beaucoup. Namatanga ya papa Jean-Charles Agwe Pawaza bon papa Kofi. Tomona ki binote mais Namatanga ya papa Waze quoi. Tomoni quand même Kofi a benga ki président na bino pour souhaiter mes condoléances. Et c'était bino ça bino quand même quelque chose. Non, c'est extraté. Leader ya kombo tangi kombo munene. Leader wana mkonja quartier latin a koufela ki pe papa bisope ki tu rappelles vie to koufeli koko monstre d'amour patron ngai aloba ki on déjà na TV ba condoléances na ye a présenter ki ba condoléances na ye pa ya leader ya quartier latin a présenter ki ba condoléances na ye leader ya quartier latin pe a ko présenter pe biso ba condoléances pour to koufeli pe papa et c'est le quoi ya extra un peu il y a aussi quoi Toyoka été mais à Kofi quand même Toyoki et on te lobby bon il y a parcours na yo tio comme la culture PV les andines wow pas question va parcours on a parcours ça mon apoto avant de gagner na poto ano lugani musala après na ozo musala na 2009 na culture PV ba meminga na kisasa mbala liboso et ti lelo na zana culture PV depuis 2009 ti lelo 7 ans yango na zana culture PV apparemment ngolo ba maramba parcours noto ke la on soni yo yebeli parcours na ndenge musuzo non so yego yebisinga te na yebandeni kasi kayona yo tunenga parcours na ngati kayinga na peso balobaka non mais au bota na poto oh au bota na elonge ko bota na poto nga bota na kisasa na bota na ngaba donc c'est à dire toke poto ndenge za la kaka mais to sa musala musique yo monstre d'amour yo même ngai na kisasa mbala liboso na 2009 entre yo na Félix Waze kwa na luka mususu ngam na luka musala musali ndemta luka ka patron toka ba bio sombela ka voiture pour ta culture PV lokuta
bon ensemble la wazi quoi adena ba voiture ne belé belé ngana sombele sous voiture na zongo wa lo kuta makasi o sarante depuis mugile banda pour fan moko Clébois avant d'ana Durban yem topé ça biso message en wabino osombela Félix Oise comme tout cas pour kota culture PIV mais ça est bien donc ça dit niveau nanga ba mo zula ngada ngala mo sembe da Félix Oise ko akar vena nga jipe lu kombo microronson na yebi papile o carte limitée formule ya suka bilanga ya héros na Maroc yebi donc so ba mo zonga da na dimension wana donc kitoko makasi danger. Parlons de Junior Wendo. Junior Wendo, sa famille à Wendo Colonson. Naza mokitani ya Wendo Colonson ya boti maman na ngai boti ngai. Non, c'est ton grand-père. Propre, biologiquement parlant. Donc ça dit mosala on sala aux mosala ya famille. Eza likabo moko boye et yelinga ina kati famille faut na sala lango. Pourquoi immortaliser pour faire plaisir à de la nation à Mokilmumba? De la nation l'homme invisible. Ah oui. Moi ça ngai papi gene na pesi mbote seko zali. Moi ça msa kitoko wana msuto wana ya pembele kwa yubo. Pichu Mangaya. Pichu Bota. Petite sœur nanga Pichu Mangaya yo yebi. Enfin na boaki yo o sepeli. Marie-Louise solo ngai na yo. Mwapi kombo Louise ngai. Lobelanga tina kombo Louise nga nakobala se Louise na kotela ebokila Louise mama ya voilà. Merci beaucoup. Là, ça fait plaisir à Bob Kuba, à Ruby Emma, à Tanya Mboyo, la fille unique de sa maman. Tout continuer là, yo. Si vous salissez dans la culture PIV, nini no album no aliboso yemba. Ezaki na nini? Anende na woye bate. Ezaki album ni. Ezaka que demande le peuple? Que demande le peuple na sala ba cœur? Adam Naïva na yoko sala ba vocal. I love you na Saline Zembo. Abeti singai Olympia, abeti singai Zénith de Paris, abeti singai Stade de Martyrs, abeti singai ba Grand Hôtel, abeti singai ba Hôtel Venise. Donc basala wana o batu babeta ka ya abeti singai ngo déjà. Bon, bah fanatique na mino baloba oyemba lokwa fali popa mais on dirait au boya ango. On a ma question Armen na habité sur ma question bon nga ndeko nga fali c'est un grand chanteur yamboko na biso. Ba question nani? Mitali aussi. Donc ça dit ndeko nga fali aza leader mboko leader munene yamboko na biso. Je ne pense pas pour y aller le baradien à l'olemo. Do asala mamne na lolemo mamnye sona lolemo ya e ma ba iyo ngasko na dimalo imba biloko wana donc voilà c'est un grand leader ya mboka na biso azopesa batupe misala voilà. Le baka Junior Wendo azaka orgueilleux atia baninga mal à l'aise na groupe yangwana WhatsApp alongwa kipo na yo c'est vrai. Et ça peut m'embêter, il faut pas la paix bon musique. Tu vas pas pasteur tu vas musicien, tu vas ndouleman, tu vas langanzembo, tu vas ndouliste. Ndoule ta moralement comme belende za la wana. Et pas na biso na culture pa vite longoli motute. Mutu moko pété bangonde bazoya aka ande bal ebele. Bazo baksama et pas na biso mutalongwe. Otangi comment mutalongwa et pas na biso. Ouais, to ka kiangwe pa Francis WhatsApp o akepa weransa. Ngana ebite biso na culture pe vite longoli motute moto moko te alongwe pa na biso attaque obini moyebeli ba Karsini Luzubu ba Guilin Samba ba Kid Padel ba Set and Play ba Élysée ba donc quand ndeto zali wana samedi bon mona pe biso to beta na day ya papa na biso ya koko na biso plutôt donc to mutalongwe azate et pas biso to déranger na biso motute mutalongwe pe azate voilà. Combo le biso so WhatsApp eza na habité so na habité. Oui bien. Bozaki qui ne groupe mokot. Fleurir azaka ka ou soit fleur. Azaka ka ou soit alonga zo mo insuta. Fleur grand chanteur donc ça dit ambassadeur culturel pays en Allemagne. Donc Fleur donc deux fois que tout est donc danger. Jean-Zé Kabeto Dominique Fleur à Salanse mo kitoko kombo nango premier soin, donc c'est-à-dire Kitoko. Azanaï. Ah ok.
Te nazomona sous te azomona sous na média te on a tuni. Te azanaï. Abeye pas longwe. Akasi akolongwa kana un jour. Neti ngape na kolongwa kana un jour mais pour le moment tozanan. Nalinga batu baba boy. Wala olo. Oh sona juif aloba mabene aloba pe bolamu naï. C'est bien. Dis-moi, on dirait waze qu'on a kofi bangba yokana. C'est quoi yo kota ba rancune na bango soir. Ngai na kota rancune ba éléphant. Jamais. Tarangot. Ngamboloko na kota jamais rancune ba éléphant. Wana ba éléphant d'Afrique. Vous comprenez, leader à Combo Tangi à quartier latin donc na leader na ngai qui est monstre d'amour, l'éléphant d'Afrique. Donc ça dit nazane loko ngana kota kutu ya bangote. Apparemment, on dirait que quand on a combat Kofi Olomide. Ngasko ma beto bien ngai avant tanga koma mutu ezali kama mbongo. Po musana biso ya yango yo. Nga sa bulo na ngai. Mutafuta nga koma ne waze kwa. Na otanga koma ne pa afuta ngai. À part batu na musuna otanga papi le roi carte limitée formule suka bilanga ya héros. Asala nga pe ba bien. Prince Tumbonyo le sol, asala nga pe ba bien. Nico Kasongo, Yalo Mambweni le berger de la Sap mon ami. Fanny Smith Wanga, wana batu na ngai. Ya ona na bo petenyo so kotanga kombongo. Mais bisanga ba production braliment. Deux fois aux ala na poto aux ala raté, aux ala na droit sur mbongo on est ala na kati ou soit aux ala na droit teka ya ba album. Ngai na travailler na culture pays. Mbongo nyonso epesa na culture pays za mbongo na ngai fona za la pe wana. Vous comprenez? Mbongo nyonso ko pesa na culture pays eza mbongo ifunga na za la wana. Voilà. Olinga ba featuring? Il y a peut-être 150 no featuring na sens ni. Pour ça featuring na musicien sous sa génération. On a zelanga mikolo yeso na comme leader. Non mungamba mututi. Non mais baza pe basala featuring azana et pas na orchestre président. Non mon até. Toujours misuno ezo mona bien. Te retourne en question tenga mu difa tuna ba question. Question to yebiete. Nazolo bakaka nde misuno ezo mona très bien. Featuring avant ça featuring il faut la yo mettre na yo moko. Ah bon? OK. Selon yo musique ya Congo, etambo la peine à buzz? Oh, on va dire oui, oui et non. Hein. Oui dans le sens il faut ça rappeler bon musicien ko yeba na biso équipara dimension te. Okoyeba na ndenga mabe, okoyeba na ndenga malam. Musique à Congo tambola toujours na moi genre nango wana. OK, na boma mabe. Na album na Minosika. Otiendembo. Na Nzembo. Na I love you na Tchaki Nzembo combo ambulance. Na boa mabe na Tchesu Nzembo combo na ngoza liboke. OK, ko expliquer en ambulance après expliquer en liboke. Ambulance eza Nzembo moko oyo to sali yango eza na salaki yango na des paroliers na sali yango na monstre d'amour na sali yango na parolier moko comme Serge Moloso eza Nzembo moko eza kitoko makasi nazoloba ambulance kumbanga na l'hôpital yalo memanga na salle d'urgence noki Okoya kozanga ngai wendo na boye koma trop tard. Voilà, mais les ole la bolingo na quoi. Et bon on a Nzembo tina vraiment. Tu vois ce que ça lokola eza na zolamba na servir batu na mesate na bombi yango nani. Ça me soit un extrait eza rappé. Mais zéro zolinga ele ki makasi. Mais quand nous avons changé d'idée, les tout mes amis qui ont mis à main. Danger. Naïb Marambona na culture pays te côté. Yo boule bêtise. Na oublié bêtise. Moni ngai nazolo ba nga naza juif. Ngai yo koyemba ba chéri ezali pa na ngai te. Nga naza mokitano ya wendo kalosoi. Donc ça dit nga na yembaka normalité ndenge makambo ezaleni. Voilà. Ok, voilà, ça fait plaisir à Teddy Vitango, la Luanda France, et ça fait plaisir à Armand Emporio, à Libanais, London, Blessing, Babina Katia Blessing Collection, toujours. Ça fait plaisir à Agence Dodo Vicente, et là, on est presque à la fin, et on dit, Junior, tu as un mot de la fin?
Oh, moi de la fin de l'émission, merci Nayo déjà. Moi c'est Kitoko. Et ça le plaisir. Pour ça l'émission na site Nabiso ya Monene Boyo Cléboa et pas patron Nabiso à mon l'homme invisible de la nation. Masanangai papi gen na pesi mode bichu mangaya leki na ngai abota ki lobi hein. Donc vraiment merci. Bambote na opesa mingi na bato yo ba soutenir Junior Wendo pelika bombongo alligator ngando mabena ba empreinte na ye motema ya chouchou. Patimbe ngani Yamamoto Del Piero MP3 Matuba nani susu na go bwaka wa Bosani papi le roi carte limité formule yasuka bilanga ya hero mon ami mon boss papi le roi carte limité formule yasuka bilanga ya hero papi le roi carte limité formule yasuka bilanga ya hero na ba garçon ya Hollywood na Maroc. Donc c'est des personnes oyo bazo soutenir Junior Wendo na ba façon oyo yako ita ya mubesu yako kalinga yako bia donc masala ngaka bosé bulembi yako bia. Non merci Nayo. Oui, là ça fait énormément plaisir à Teddy Vitangola, Luanda France, et ça fait énormément plaisir à Bob Kuba, et ça fait énormément plaisir à Libanais London, à Xavier Rodriguez, à Gigi Amnas, et ça fait énormément plaisir à Ruby Emma, à Tanya Mboyo, la fille unique de sa mère, hein, à Monique Rancune et ça vraiment na litomba moroté parce que apparemment bah la Sarabiso, bah musicien Abiso va faire croire à Abiso qu'on dirait bah ça na rancune à ma casse mais on dirait en réalité bah ça vraiment la rancune et la gravité parce que comme on a ba bengani na era matanga bon ata na ndimite ke niveau nga banda ko mon la rancune na bango mko satana kaka kozonga mko satana ba koyoka na Yesu nde mko tokoyoka na mais lelo na moni que bah na matanga ba sali de façon que oyo à soutenir muninga ou pas soutenir muninga na ba peine na ba vœu na bango en tout cas sali malamu pour le baki rancune ça on tombe à mon côté c'est bon coup ba éléphant ba coup ba icône ya musique congolaise basali pe nini basali biso surprise wa on que non ba ko benga la peine téléphone ko souhaiter l'autre ba condoléances et bon lo ni ezangi na biso ba oyo ba simple chroniqueuse biso ba oyo ba simple journaliste et lo ni ezangi bino bozala en communion et lo ni ezangi bino bosala lo ba benga l'union fait la force. Est-ce que pose a buzz il faut ka ko finga muninga. Il faut que ça la polémique pour l'angala mon exemple moro bien à suivre donc eza libandate libande za kati tende balobaka potomoni o balak sarabi c'est pas confiant l'homme dena waze quoi c'est pas réellement ce qui sent vraiment eza réellement te vraiment bazanango eza rancune moko vraiment au bazanango réellement ndenga na comprendre ango parce que ceux qui vraiment rancune on na comprendre ango penande za ka oti yesu ba yo kana na satana mais na ndimite ke balinga ki ba solo soit kopesa na taba ba mes condoléances donc pour dire que ezanango na betisete nango te mais pour dire seulement que rancune ezanati na mon côté ko bebana ko swana ko fingana tout ça la consort ils ont tina mon côté bon fingana le lobby on a batuba peut-être batuba na posa royo rapé quelque chose de bien ba na posa royo rapé information moko bien pour na ngala mon raté que pour na rosala bien ou soit pour na ko vivre bien ou soit pour on a buzz ou soit pour on a succès il faut finga muninga il faut obundisa muninga ou soit soki il faut finga patron site moko boye en tout cas na mona ngweza na tina moko te eza tina moko te na mona na ngai te journaliste moko TV5 pose à succès zo finga journaliste moko ya RFI ou soit zo finga journaliste moko ya CNN non mais na mona ngo ka africain na ba congolais particulièrement na ba africain en tout cas na ba européen diaspora et tout là na mona ngo vraiment mingité yango lelo ngana sabino ka que rancune ya na tina moko te eza ngo pamba ko bunda ko swana ko sala boye musala ndefo lo banesika na yo musala fo lo ba diplôme ne faut défendre yo bongo na yo faut défendre yo
éducation, il faut défendre eux. Ça sert à rien. Il y a Koloba, ça sert à rien. Il y a Kofinga, ça sert à rien. Il y a Koloba n'importe quoi, liboso média. Parce que là, bato belé, bazo tala, ils ont représenté famille, ils ont représenté bato zarana bango. En tout cas, ça l'a Sony. Et ça l'a Sony. Alors, pour Nangar. En tout cas, ça n'engage que moi. Ce qui est sûr, ça n'engage que moi, ça sert à rien qu'on finga koloba la média. Pour moi, dans mon cas, il faut plus que ça, on dirait 2016 na ba neotikali batuba na plus besoin ya koyoka oeza ya malonga pe oezo divertir oezo informer bango oezo pesa bango quand même un plus na o bazali na o peut-être bazo zanga. Mais n'andimite que parents moro boye avant na bana na salon na e atieka fimo boye to garçon moro boye azo finga baninga. En tout cas n'andimite que parents moko cause on a besoin d'éducation bon pour na bana na e. Alors ceux qui na lobby mabe bolimbisanga na lobaki on parce que na moni les cambo ya Félix Soise qu'on a Kofi Olomide et ngai particulièrement était nga koloba était rancune et ça tina mon côté nga liwa papa mbeta qui biso dama mbebele là je dis merci à Bob Kuba et je fais de gros bisous à Armand Emporio, je fais des gros bisous de la nation à Mokil Mombaya monde entier. Freddy Akimbe Bota ma chérie, de gros bisous à toi, gros bisous à Mami Kalombo, à Dodo Kalombo, Monica Colombe, j'ai tout Kalombo ma grande soeur préférée et je fais des gros bisous à Tati Chunza qui est mon grand frère. Je fais des gros bisous à toute la famille Kalombo, à toute la famille Bonina, à toute la famille Mouteba, agence Dodo Vicente. Je fais des gros bisous à Philippe Fatak, à Joël Toubadi, à Karine Mounassi, à tout le monde, à tous ceux qui m'aiment bien, DJ Amnas, des gros bisous à toi, des gros bisous à tout le monde, tous ceux qui m'aiment bien. Je vous fais de gros bisous, je vous aime tellement, tellement, tellement. Et je fais de gros bisous à mes nièces, mes neveux. Et je fais de gros bisous à tout le monde. Et je vous dis à nous retrouver très bientôt. Je suis toujours connecté chez www.cleboa.com. Bisous.